TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube. Bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyaso. Kilongo TV. Zela mususu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai atie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalela. Vraiment napamboli nzambe nano utamwa tango mulai tozalaki koya te me nzambe akanisi bana na biso bazalaka na kati na orphelinat kaka ndenge akanisaka bango na libondeli oyo bango basalaka ake kotushe mitema ya basali ya nzambe bazalaka na musika batindi quelque chose yango toye kotika mwa biloko vraiment nasepeli makasi nakuti mpe bana bonne santé nzambe wana azosembola loboko mpe nasepeli lolenge nzambe wana azokende kotia cœur baumbu na ye mpona kosoutenir œuvre oyo vraiment nzambe wana akanisa bango mpe apambola bango ya mingi. Oui, na osa geste kaka ndenge bomoni biloko nyonso yaki oyo nde tikalaki nde nango mama Chantal akoki kosomba ta saki ya fufu lokola nazwaki ntango kozwa yango te saki ya fufu mwa ndunda mwa ata mwa eloko ya moke mwa matembele akoki kosomba nde geste yango nazopesa epa mama Chantal mpo akanisa mpo na bana yango mama Chantal. Merci beaucoup. Ngasoro basa nzambe wana ya ngai batindi biloko na sepelaka makasi. Vraiment na obanda biloko bana na bango balia bana bango bazala bien nzambe vraiment apambola bino nyonso kuna basali na nzambe papa Basile nzambe abosa na bino te mama Ani équipe nyonso kuna nzambe abosa na kabino te apambola bino malgré bitumba ya ba confinement mais biso pe tozozanga kobondela te pona bino toyebi ke ekoleka nango biso toza bana nzambe ba oya nzambe ba ko toucher bango te. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.
ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa. Bonjour. Nazo tonda nzambe mingi na geste lelo. Nzambe vraiment pambola mama Ani na papa Basile. Na bandeko nyonso oyo bango basanganaka na bango mpona kotinda misolo epa boye na ntina na bana ya orphelinat. Nzambe vraiment pambola bango. Nzambe asala bango ngolo. Nayebi ete mbula oyo ya 2021 eza année moko ya grâce sur grâce. Nayebi ke bokozwa na pete. Bokosala makasi te bokozwa na pete. Nzambe akopesa bino oyo mitema na bino ezotuta oyo ezosenga. Nzambe akopesa bino na geste oyo bosalaka. Nzambe akokanisela bino mingi. Ata na bino moko te mena bana na bino bakobala bakozwa bakosala oyo bango balingi elongo na Nzambe. Nzambe apambola bino. Nzambe akanisela bino lisusu koleka na mabota na bino. Na ebete kimia na Nzambe pona ete za année ya grâce sur grâce. Donc kimia na Nzambe pe santé malamu ezala na bino na kombo na Yesu. Bonjour. Napesi merci na maman nyonso bakanisi biso eza na mikolo ba confinement mais bango bakanisi biso tant tolia tokosepela Nzambe akopambola bango azongisa vraiment ebele na maman o bakanisi biso misala na bango ekende liboso bapamba nyonso bakosala ekende liboso Nzambe abatela bango abatela bana bango mabota na bango o nyonso malade komona bango te. Bonjour. Napesika merci na maman nyonso o bazokanisa biso na poto malgré confinement ezali bampiaka ezali bato bazolela pasi bazosala te mais bango bazosoutenir biso bana na bango baleki na bango yango napesi merci vraiment Nzambe apambola bino atika bino te na lisuni o bozosala Nzambe baofanya akubosa na bino te. Ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana.
La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV